Ngoloko na mayele ko ina lokuta. Sano ya likobotika ba makako. Ami kuzala kasi na ngai te kasoko kake kosa botenga boete akisasa. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Bote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile. Ate kuzala kasi na ngai te kasoko kake kosa botenga boete akisasa. Ate kuzala keli bala kokawela kasoko kake kopesanga ata mwaresre binda ye. Moto lili na bomela yo na kati ya fami mama opesinga souvenir ya mabe boye. Mimi aladie talanga leki na yo nasali mosala ya bunda yolo no stress tala bapesinga melesi bapesaka na mbwa natali nasengi mpe na regrete bolingo yebi nde kosambwisa moto ekoleka na bango lokola bilili ya televizio wapi moyenga na bosana kumotindo yo lelo vraiment mingi Papa Lutumba. C'est l'artiste Ngoma. Guillaume vraiment impeccable. Et puis tout ce qu'on a mingi, tout ça la rane Moussa. Un frère de la nation ne parlait pas beaucoup. En plus quoi il va Moussa là. Un frère de la nation ne parlait pas beaucoup. Toke. Mwana yolo warobaka mingi te. Yolo kauta betelo boyebi. Osoko. Il faut changer comportement. Obekelo ma. Boyebi yo toke. Comment plaisir à bana yolo d'abord mitourin na biso place que ta donc c'est les aéros en ce moment Nathalie Birda Dieu d'enfer hein va te belé ba soutenir le festival merci entre autres toi la Jibola tu au Saranate. No Stress, notre sponsor aussi officiel. Là, je pense à mettre
chez Bachou, tonton Michel. Donc, tout ça vraiment, merci. Pour nous valoriser l'émission, tout ça. Pour ça, à plaisir, la vie. Pour ça. c'est que yo même toi ma belle bangana bango bien ndeka bomona bango be makambo bango no mona ba pesa conseil wana to sa mona modi yo ba kole bosa diwa conseil sokili kamboe matuna kana ba oyo babalakala soki bombana eloko nini zalaka na maîtrise soki oyokili kamboe yoyo motema lokala ya ndoi okoluka se oboma moto boye vraiment ça motema ça pena ma ça est kwando sandu obena sakla ba toki le full boss azali to se yo dans tout ça wa mama lelo kala tote to kende kuna to buka pa lutumba o bana o kiba buka te depuis avant confinement na après donc aura depuis papa kufa et là les kana makambo lezo ba na mambe bazile donc concert mon petit sama na yolo si papa kufa si lelo nanu lelo remonter ça ma place wana donc ils arrivent vraiment confiné état d'urgence c'est l'attaque qui le pas même avant et après l'enterrement na Ecuador donc ma kufa qui bakangaki tout ça ils m'ont ramené ça depuis quand m'a envoyé celui là là pour kanga masiko kusiko efungwa mpona banani tozala mpe reconnaissant na ndenge ya mabe te tosolobala so mingi te tolobaka te kosala kaka so bomoni bino mo bojuge you can judge so vraiment en tout cas you can't talk don't like to talk too much you understand moi anglais mpe elobama nango baéducation batangi bayembaka balataka bien bisengasenga te bilobaloba te tolingi te na batabongo ozosenga to ozoboya to elasini keba oya poule de la mort wana poule so omeki okufi dimanche ya 6 septembre bana mimosa tozopeta topesi makambo tokepe tosepesi bata mimosa po bocomprendre baza banani tourne le 13 baza bongo na 12e rue omona soki mosala ezosalama pa ya bato balingaka mosala apoi na ngao te oyaki mosala te Émergence One TV. Émergence One TV. Moto likolo ya moto. Bino boa danser. Émergence One TV. Rosalina Nathalie. Émergence One TV. Boromona Jidi Bola. Émergence One TV. Ange Ngoma. Alors ba mingi taimba ndetimo. Naimba ndika mingi. Nalali na botu chérie. Bongi na misote oh chérie bijou. Tongo etaneli ngai boye misokolele. Tolinga na ondimbile longa na zunguluke. Madia bwana na luka yo mingi na sangi yo. Bapa setoninga motema ngo chérie. Nasilisi quartier nyonso ya ambiance na Kinshasa. Barumbu bandalungwa qu'est-ce que c'est bamoni yo te. Epa ya bebe na kimbondongo yo zali te. Natuni bebiane moto yebi sela na yo e. Epa ya sonzo fero amoni yo te. Mais pourtant ton eseleki mingi chéri bijou. Okangaki mpe motema na bapasi na ngai. Songozi kanga liputa momi na ngara. Malile toninga na nzoto noki na kachwa e. Bishu kangi motema mama oko. Bishu longola liputa mama oko. Osi bangai malili na nzoto o. Ekangi ngai molema na weyo o.
changé, oh chérie. Esprit n'a pas changé, oh pour l'amour. En tout cas, vraiment, respect. Ma fille, Yamotema, Kati Matondo, la fille à papa. Donc, mingi de kaka, koyemba. Biso, koyemba kaka. Oh, nasali nini. Senzela mwana moninga osinga na pasi. Batelanga na tangwa likambo bamona. Bondelanga isoki na siliki. Mwasi alingaka présence ya mobali. Oh, tokabola fote mabe bandina lokola bato bayebi toluka ekilibre senzela mwana ya bato le fil bose bondela mwana ya bato matata ya mwasi na mobali esila te na mokili mama oh mama oh mama likambo nini nzambe asala biso mibali tosalelaka basele bango baliyaka balataka biso mvula mobimba pantalo moko na nsoto oh mama merci yo nde tembe naboye bazuwa Yolo no stress. Biso komela yo mela nete papa ngana mela secret yo miseni ni kaka secret ngoma baby que yo mo le qui c'est bon ça va bloquer les amis sombo ono kindi oh ça la que bon ce qu'on est déjà na fena benga na ko so on a mis d'autres bor na mamu ko poza on sera makafo émission belé soit mère allait qui wana ba mère allait qui wana c'est peu monana pour le pas aux anandoulet ausala mère allait qui ba chaîne sur la bien dans les wana mère allait qui wana ça ne wana soit peut ça ramaka ngaza te nzala oyebenga yamba tumila bino yantolia lelo nzanda musuni oyoki yango yolinga nzanda te le sénateur meka balobaki ye alingaka mpe pa biloko ebele mais naosala surprise moko boye surprise wana na bandi eleki na bato ebele balobaka ko ansa yembaka biloko ebele kaka boyeboyeboye ate bebe ya roi boyaka cimetiere te bon bolingo esalema mpona batonga bakelanga mpona yo nyonso komosalanga nango mabe nini yosalinga loba soko komi na mosusu yango nga nakomi le pase tresokando bamari de nuit bakoloko bimela ngai mponga natikali ngai moko ata bapesinga molilo ya nzoko trosur ebelanga na kokondo kaka mpona absence na yo kando simeli ngai fimbo ya nzube ekomoloko fekola nga fio engai inosa arc-en-ciel ekangaka sema ya mvula arc-en-ciel ekoki jamais kokanga nayebisameli na ye asolelela ye souffrance eleki makasi ekekopesa personnalité ya sabolo wana ezali eloko na sana na le sénateur frère bolo yoki mnanga frère osoni jine matonda loko lo bitasi anje yo tona ndule aveli tumba ndoni bana poto tuba mbote mais leloko mona le sénateur oyebi yayebi ye alobaka mingi te ye nde eza makambo nakei nazongekisasa hortense
Badio na bino desa elengi fo. Donc badio na besoin de desa. Kasi. Sumo yemba ka bino mbale boti na poko mais à danger. Nayoki nzambe matindo ya pasi banyokolio yaka pembeni nazali se wayo ya motema tobati bomwana tobeseninga na yo ange tobandi bomwana kimoninga na miso amama ezali mabe na yo komi na pasi azate nakoya na Kenya naya kozwa yo tozonga na Kinshasa wana pour le moment milliardaire donc voilà quoi bafulu mpenza yango balobi ke Congo eza pena na bamusicien ndenge na ndenge bapolyvalent osala nyonso bavwana bango toyemba yango me ya bango ya biso plutôt bayemba yango te problème ka nde towana oya makasi ya bango toteki secret koluka boyeba bavwana bango kosala me ya biso basala seke biso nde toza danger aizo abejake wapi libala ya sango lobaka aizo mobalani pour le meilleur et pour le pire aizo abe mulumba où est le meilleur et où est le pire trahison titachima trahison sebene donc bavwana bango tosala na professionnel baloba te c'est à vous de juger nde na babaki awa omona bavoix synchronisée bato baa na culture vocale eya te na miko bando ganga sise bimi baila pondola masus escucha mi vida Africa fiesta yo sone Congo oye oye la rumba congolesa baila cuando la masus escucha mi vida Africa fiesta yo sone Congo oye oye la rumba congolesa baila kumbalela bela bela waila baila kumbalela baila kumbalela bela la capitale baila kumbalela baila kumbalela Congo la Paulville baila kumbalela osko tokei pena na kiba hein vraiment longonia longonia Comme on va Congo et va noter la Kinshasa. On va éviter que l'on envoie. Papa mange, on n'est pas salara. Papa le Tumba dans le monde entier, États-Unis donc. C'est quoi pas maman Jeanne Mbolé. Tout le monde appelle maman, tout le monde a des Mbolé, Balora Mbolé. Donc il y a des famille Mbolé Makambu. La petite sœur a merveille, Kabedi ba Chimène, la sœur a Denise. Malgré tout, il y a des caca. Les lots, la famille Salah, pour la famille. En fait, ça m'a dit que les lots. Il est dans les lots. Tout le monde a fait ça, toute la mer. Emergence TV dans Tito Zawa. Oui, Emergence One TV, les Lolo, les Amambouya Lutumba, Simaro, Toran hommage na papa na biso, ou asala mamba minene na monde monana.
lelo biso toza bana na ye toza wa bakoko na ye bango toza déjà po toyamba bapa ebele bauta partout dans le monde baza wa mpona makambo ya papa Lutumba oyo bato balingaka Lutumba toza wa Benimbole Chimène Merveille Kabedi Sylvie Kamalandwa de Paris pazawa do bana poto mama Denise pazawa lelo abiye mwazu charge na ngai ya nzanda mama Denise abi lelo bola nzanda na mutu na ngai do tozawa lelo biso na bango tembe awa do tozobeta topesa makambo donc zoa eba si vraiment wa zo ata dimanche va nini Papa, s'il vous plaît, vraiment chaleur. Il fait très chaud dehors. Les lots tenez à noir, ils ont un hommage à papa, Bikaka. Nzande Salama, on a lié à Nzanda, on a moi. On a lié à mon sombo. On a mon sombo. Nana sala kiango. Yo kako sika yo. Lobi ba leki makoso kuna na masina ba leki libu. Wolo wani. Ah, on te beneke. Yo. Pas comment. Petanga zolamba teka pomade. Allez. Papa Mboyo ikala mpoke Jean. Mbolo kona mayere ko ina lokuta. Sano ya likobotika ba makako. Lutumba na ekirina ye na okezaz basepirisa ki régime Mobutu. To bini na yango, to tamboli na yango, to seperi na yango, to bali basi ndenge na ndenge. To boti ndenge na ndenge. Mais lelo nzamba abengi bango. Biso totikali na avantage pe to dena kozala mémoire na bango ke baoyo nyonso les musiciens artistes bakufa te badai modèle ya mboka. Tosalaki le 28 août awa takina septembre. Pas immoralité ya batwana bakufa te mais batika na kati ba musique. Bino ba génération ya sika. Bolanda moderne bango. Bozala na bazala ki kosunga bato dans les plans nyonso social, éducatif et puis artiste. Alors bo bakoya na simana bango basala musala oyo bango basala ki ekita me emata mais c'est koyo boda okikitisa yango boda oti yango na place na yango te. J'ai dit, j'ai parlé, merci. Yemoko leader Yemoko bon tosepeli na ndenge mouvement ezongi na kamina awa makambo ya confinement ndenge ezalaki toblokaki makambo mais cette fois-ci ndenge organisation ezongeli na kamina epai ya mama Jeanne Mbole eza bien parce que photo banda ko se souvenir toujours na Papa Lutumba ya wana mouvement nyonso ekozonga awa tobandela lisusu baactivité ndenge tozakikandaka na yolo baévénement ekozalaka ndenge ezalaki vraiment nawa nasepeli na ndenge événement nyonso ezongi mamu nyonso mpona mikolo oyo tozongi kokanisa lui-même le seul président oyo toyebi président na biso Lutumba vraiment esalinga bien na ndenge activité nyonso ya kami na pe ya yolo bana yolo nyonso bakozongela yango je vous remercie. Bonjour, bana Kini, bana Poto, bana partout de le monde entier. Les lots qui na émergence One TV pour leur expliquer bino ba nouvelle activité to zongeli ba biloko tu ya vieux article là biso na moi temps to na yeti to zonga la activité lelo. C'est bien d'IFM par exemple mouvement vieux yo to la vieux na tissu yo. Les lots to longo ya vieux na faire nous les ala. Donc les lots au bêta on a un jour pour te relancer déjà ma souhait à vie l'activité zone comme il faut quoi. Donc FM terrasse naïe base naïe en biso to la dia bateau comme ça qui va faire tout à vie ici merci beaucoup. Donc dans les bons quoi. Émergence One TV FM.
C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, les défenseurs du bien. Bote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile.